ba diaspora bisika nyoso partout bozwami pona kolanda magazine bonda ekolo ezali magazine d'actualité et pesa ka bino information ya kitoko et kambami na yemoko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso na élément oyo boye ba ke tête à tête entre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na homologue na ye Denis Sassou Nguesso na cadre ya renforcement ya relation bilatérale amitié et coopération entre Kinshasa et Brazzaville to la reportage ya Mpangi Rachid. Beaucoup tani entre moi na mboka Félix Tshisekedi na homologue na ye Denis Sassou Nguesso na Oyo. Et salemaki mokolo ya dimanche 14 mai 2023. Visite ya 48 heures toujours na cadre ya koluka ko stabiliser situation sécuritaire humanitaire ya ba Congolais o bakimaki ba village na bango pona ba trouble entre Teke et Yaka ko se réfugier na Brazzaville. Tête à tête o salemaki entre les deux présidents. Na souci ya ko renforcer relation bilatérale d'amitié pe ya coopération entre Kinshasa na Brazzaville. Ya koyeba ezali ete mikoleleki gouvernement national oza ko kambama na mwana mboka Sama Lokonde a dépêché ki délégation moko ezalaki composé na ba différents ministres o bakitaki na mboka Denis Sassou Nguesso kotala ndenge ba réfugiés congolais bazobika. Pe lolenge nini gouvernement ko pesa aide na ba nyonso bakimaki conflit entre Teke et Yaka na mboka Brazzaville. Awa bokutani entre les deux présidents et Salami tozana elikia ke ba réfugiés congolais o bazwami na Brazzaville bakozala soulager pe aide humanitaire et kokomela bango. Ya malamu ekozala soki kimia ezongi na ba territoire na bango. Biso tobetisika kambunda. Auguste Matata Mponyo aza ko sepela tendenge République démocratique du Congo et komi humilié ya kosenga ka masangu na Zambie pe na Afrique du Sud. Tolanda reportage ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo, il faut koyeba ke likambo ya nzala ya kozanga masango oyo ekomi kobeta bandeko ya Katanga na bandeko ya Kasai ekomi kosala mabe et surtout ya koyeba ke mwana mboka Vital Kamerhe akendeki kolela kuna na Zambie to pe na Afrique du Sud pona koluka ko sauver Congo na likambo o etali masango na yango etiki mwana mboka Matata Ponyo ancien ministre indifférente bino moko boyoka intervention ni ye asali pona Matata Ponyo azaka premier ministre azako qualifier yango ke ezali humiliation ya komona mboka lokola RDC et kende kosala recours na Zambie pe na Afrique du Sud pona approvisionnement ya denrées alimentaires ya zone ya Kasai pe ya Katanga oyo mingi crise ekoti makasi. Le sénateur Mapone alobike a initiaki projet Bukangalozo pour la résoudre ba problème wana oyo lelo ye akobi kobe yango ezali humiliation ya kokende kosala recours na ba pays voisins. Tango a créaki Bukangalozo ezalaki justement pour ne permettre RDC et vivre ba type ya humiliation oyo te. Et mingi pona ye alobike tango bozo kele mboka lokola Zambie boye bakekuna baza mindelete bazaka ba noir lokola biso même l'Afrique du Sud bazapeka ba africain boko continuer kaka kokele ko se plaindre pona maïs boye bake maïs ezaba ordinateur te ezali ba mbuma oyo bokolona bozeli mvula ebeta pe bobuka yango kitoko bato balia avec impact na idéologie malheureusement pona ye alobike projet moko kitoko Bukangalozo oyo azalaki nango ezalaki combattu kaka epai ba congolais pona kolobake Matata Ponyo a réussi le projet wana te et surtout bayebi ke soki ye asali eloko réussite ezalaka kitoko wala ezali maloba na ye moko aza ko accuser ba politiciens congolais oyo baza ba corrompu mingi ba oyo basaka ba importation ba produits ya kolobake bango nde batu bazaki na base ya ko déstabiliser masolo Bukangalozo po ye a échoué pour balobake ayibaki mbongo à l'état. Il faut considérer bino ke Matata Ponyo Mapoma azali poursuivi na ba procès moko judiciaire mingi na makambo oyo etali ago pastorel ya Bukangalozo. Biso mbonda ekolo tokoyebisa ba Congolais boyebake likambo pe akokele kolelaka bapaya eza kitoko te po mabele eza ebele ebongaki tozaka toujours esprit ya koyeba kolona po kolona nde ekobikisa biso na tango ya pasi awa to constate ke lelo tokomi kokele kolela pa ba voisin mais maele nini tokozala ngo lelo opo tosoba ba tracteur po to luka tolona masango biloko ya ndenge na ndenge polo bitolela lisusu te
ngonga pe yango yo bozwa mayela yango tobetika mbonda ezosala passe pe mawa parce que armée rwandaise na barebelle ya M23 baza toujours continuer na logique ya continuer bitumba na est ya République démocratique du Congo à l'aide wa ye lisusu na reportage. Ndeko ya Congo eza pasi ya komona ndenge kaka situation sécuritaire RDC eza kokoma mabe na partie est. Annonce yango esalemaki na ba membre ya gouvernement et pas ya ministre d'État en charge de la justice na 98e réunion ya conseil des ministres oyo ezalaki présidé et pas ya premier ministre mwana mboka Sama Lukonde. Tellement que le chairman Jean-Pierre Bemba azalaki absent sango epesami ke ba 123 na armée rwandaise bazaka kana logique ya bitumba ke ya cessé le fait pe baza visible na ba localité lokola Kaunga pe Kinyandoni la province ya Nord Kivu. Après ce qui fait lisusu, situation sécuritaire partie ouest ya mboka oyo eza dominé na incursion ya ba assaillants mobondo na localité ya Mekao malgré ba appel ya ndenge na ndenge oyo eza lancé na commission de sensibilisation intercommunautaire teke eyaka. Kaka na occasion yango a présenté na conseil des ministres tableau ya plan d'action pe na ba réaction pour restaurer autorité à l'État. Ya koyeba makasi ezake malgré ce seul fait signé peut rentrer dans ba territoire misusu ba rebelle 123 la armée rwandaise bazaka ka visible na ba localité ebele oyo balobaki ke balongwe. Yango biso tokosenga kala ba kozamboka bofongola miso pe boluka solution malamu po kimia ekota partout dans la République démocratique du Congo biso. Insécurité et macasse eza toujours continuer entre communauté yakana teke gouvernement loba quelque chose ko Mona Congo boye bake likambo ya conflit teke eyaka ekomi mabe makasi na ndenge ke bato baza kokufa lokola kaka bambinzo ya koyeba mingi ezake eutaki koyina makasi na village Bachongo oyo eza juste la route nationale numéro 1. Attaque moko esalamaki na butu ya vendredi na samedi oyo ezalaki mené na groupe ya ba assaillants ba ebana na kombo ya mobondo 11 personnes moko kaba kufaki kaka boye na kati ya baoyi wana okomona colonel moko ya FRDC commandant ya bataillon ya Kenge pe ba policier oyo bakufaki na liwa moko ya mabe donc il y a ba arme blanche suite ya situation oyo esali ke gouvernement ya Kwango azo ba mesure ya makasi pour la côté sécurité ya combattre la population couvre-feu ekoti Kobanda 20h à 6h pour permettre patrouille mixte FRDC de la police va maîtriser la situation sécuritaire coulant. Porte-parole du gouvernement provincial ya Kwango, Maître Kesi Alobaki, Kinshasa est un dispositif moko important pour veiller la situation en haut. A rappeler que bilan initial est à 5 morts mais et comme 11 suite ya attaque ya mongata na Bachongo. Likambo oyo esali pasi kutu bato bakomi kokima bisika bavandaka surtout na Kwango ba déplacer bakomi kokima kokena kenge pona koluka kobattre bomoi na bango ndenge kaka mwana mboka Seforie Kwengo cadre ya concertation ya société civile ya Kwango oyo aza kosenga même urgence ezala pour la situation humanitaire pe prise en charge ya ba personnes déplacées. Alors que toza koloba lisolo ya Kwango na ngamba mosusu mongata oyo eza la commune ya Maluku na entrée ya Kinshasa pe eyindaki mabe na ndenge moko ya mabe makasi nyonso oyo ebebisi trafic ya route nationale numéro 1 entre Kinshasa pe Kwango. Donc l'État a sa responsabilité ya maintenir paix durable partout dans la République démocratique du Congo. Biso to betika mbonda po ezo sala pasia mosala kitoko ya ba FRDC bakangi ba milice oyo bazobenga na kombo ya mobondo tolanda elema ya Rachidi Mpangi. Mosala kitoko o ba FRDC bazosala pona ko éradiquer ba groupe armé pe kotia kimia na ba zone troublée na République démocratique du Congo. Botala ba milice oyo bazobenga mobondo bango yeyo bazoboma bazokata bato na machette bazo seme ba trouble na ba différents villages na Kwamut pe ba komi déjà na commune ya Maluku baboma boma 99 jours ya bango lelo ba kwei na file ya FRDC boyo kanenge ba komi funda awa bango moko bandimi musala mabe o basala ka pe batangi ba kombo ya bato batinda ka bango pe bisika o bazwaka mandoki o basalela ba opération tokosenga kake pa ya ba konzi ba s'impliquer makasi na situation o po ebomisi batu ebele ba famille ekabwani nzala ekoti na ba village o batu balongwe match oyo eza mabe makasi biso
tobetisi kaka mbunda. Na likambo etali toujours basaya ya kwa moto esengeli toyeba que 15 prévenus bazalaki tous condamnés na 20 ans ya servitude pénale principale tolanda élément oyo. Tribunal militaire garnison ya Bandundu Bagata Pema Indombe a condamné ki mokolo ya samedi dernier 15 prévenus sur 20 oyo bakangaki bango kuna a quitté 4 pour na insuffisance ya charge pe ya action publique ezalaki éteinte liboso ya prévenu moko oyo akufaki na prison. En effet, 15 prévenus bazalaki tous condamnés à 20 ans ya servitude pénale principale pour na participation na bango na mouvement moko insurrectionnel oyo bazali kobenga Mobondo bazali coopérer na Kwamut Bagata pe actuellement na Kwango voire même na parti moko na Kinshasa. Na kati na bango 6 bako sala 20 ans de prison pour na pillage ya ba bien immobilier ya population na 6 villages ya territoire ya Kwamut. P9 bazalaki condamné na peine de mort pour na terrorisme. Basaya oyo baza reconnu lokola auteur ya maître ya 36 personnes dont ba mama pe bana. Parmi ba victimes, 2 personnes bazalaki décapitées pe 3 bazalaki incinérées. Na yango tribunal militaire garnison ya Bandundu Bagata Pema Indombe a fixé $10,000 lokola montant payable na monnaie locale à chacun ya 7 parties civiles pour na ba préjudice nyonso sibi na misala mabe ya basaya oyo. Na titre ya rappel esengeli toyeba ke ba infraction oyo esalemaki na Kwamut entre mois ya septembre na novembre 2022 na province ya Mai-Ndombe. Yango biso awa tobetisi kambonda. Cardinal Fridolin Ambongo alobi ke conflit eza nango te entre Teke na Yaka eza nde ba manipulation politique. Tolanda elema ya Alain Dewa. Mone Congo boye bake na visite pastorale na ye na diocèse ya Popo Kabaka oyo eza na territoire Kasogolunda la province ya Kwango. Le cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé manipulation politique dans le conflit communautaire na Kwamut kuna la province ya Mai-Ndombe depuis mai 2022. Pendant Ambongo azako insisté que conflit exact entre deux peuples wana donc Mateke na Bayaka na territoire ya Kwamut et azako lobake eza manipulation politique pour na ba intérêt égoïste ba politicien Congo. Archevêque métropolitain ya Kinshasa aza kosenga na ba membre ya communauté yaka bazo ba mesures nécessaires pour que vraie version et bana na makambu oyo. Esengeli boyeba ke après visite na ye na territoire ya Kasongolunda, Cardinal Fridolin Ambongo akokende na Kenge kuna kaka na province ya Kwango. Biso mbonda ekolo tokosenga ba politicien bo kirebe bo sembo ezala po kimia ekota pase ke likambo oyo. Population kufi minga. Tokende na Tchopo esengeli toyeba ke ba inspecteur ya EPST ya Kisangani ba menacer ko boycotter ba épreuve pratique ya examen d'état na province ya Tchopo. Tolanda elema oyo. Ba inspecteur ya enseignement primaire secondaire pe technique EPST na Mukuse ya province ya Tchopo ba menacer ko boycotter organisation ya ba épreuve pratique ya examen d'état à partir ya mokolo ya lundi 15 mai. Bazali ko protester contre montant ya prime dérisoire oyo inspecteur principal provincial ya EPST Tchopo 1 a proposé ki bango. Ba manifesta ki mokolo ya dimanche 14 mai 2023 na mi-journée na Kisangani pona ko faire entendre ba voix na bango. Ba inspecteur oyo basangana ki na Athénée primaire oyo ezali situé à plus ou moins 300 mètres ya inspection ya EPST pona ko exprimer mécontentement na bango. Selon porte-parole, inspecteur principal provincial a proposé ki bango même montant ya prime lolenge kaka bazwaki année dernière alors que nombre ya ba élèves finalistes pe ba frais ya participation eza ya komata makasi année oyo. Pona part na ye, inspecteur principal provincial Grégoire Mouka Kalenga a déclaré que montant ya kofuta ezalaki fixé bien avant et pas ya comité provincial ya EPST. Payé a précisé que soki ba revendication ya ko formuler ezali esengeli na instance oyo ya comité provincial nde ba orienté bango. Alors que ba inspecteur baza toujours ko continuer
na ko garder ba position na bango. IPP aza ko inviter bango na respect ya procédure ya revendication na ko sala musala na bango malamu pendant que procédure ya cour ezali ko salema. Yango biso awa to betisi kambonda. Magazine Bonda Ekolo eza magazine d'actualité a bengisi ba leader nyonso boya ko présenter ba vision na bino. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezo kena ndenge mususu. Mo bambuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke fotenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo no lati ozo mona tina poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être bande ko na place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye o baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya Dinadeba Mobimba. Toza ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Je suis Kasaya, j'aime Kananga. Yango nde ezalaki masolo ya impact pe idéologie oyo président Ben Jonas akabolaki na ba Kasaya mokolo ya samedi 13 mai na hôtel Picasso na commune ya Kalamu tolanda elema ya Benjamin Kilunga. Einaki mabe mwana Congo bino moko bomonaki sport ya kitoko ya kafu oyo tolobaka pona likambo oyo ekosangisa bakasa nyonso na espace imika na cadre appel oyo mwana mboka Ben Jonas Kabango abengisaka bakasa bino moko botala population oyo bayaki ebele mais activité yango esalemaki na hôtel Picasso kuna toujours na matonge avec un pacte de la idéologie tala bino mone bozo komona le mwana mboka le président capable Ben Jonas Kabango ndenge azako kota bayambi na bakelelo bato basepeli po initiative na ye ezalaki le Kasai d'abord. Soki oyebi ki osala Kasai solo ya ntongo yeba ke esengeli ozala présent po bon luka ba stratégie ya kosauver province ya bino ya Kasai yango biso Bonda Ekolo tomalakaki présence na biso parce que ezalaki appel moko ya koluka développement à la République démocratique du Congo mingi na province ya Kasai. Tellement que
ezalaki kitoko, activité bazalaki kitoko, baliaki, bamelaki, parce que belle jeunesse kabango, azalaka l'homme du peuple, bino moko boyoka na suka ya masolo, liboso ya caméra ya mbonda ekolo, ndenge nini abetsaki mbonda. Ainsi, nous avons réuni tous les Kanangais aujourd'hui pour appeler leur conscience, pour les conscientiser, enfin, qu'ils disent à leur famille de ne pas encore retomber dans l'erreur du passé. Parce que notre ville doit décoller. Vous voyez? Notre ville doit décoller. La ville est en train de redresser, de se redresser chaque fois. Il y a une dégradation dans toutes ses formes. Alors, on ne peut pas encore faire la même erreur. Parce que les mêmes dirigeants viennent avec la même politique et le même discours. Ceci, nous avons interpellé les Kanangais qui sont ici. Nous les avons aussi interpellés pour dire, tant que nous sommes ici, on croit que là-bas tout va bien. Alors que là-bas, il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas dormir sur vos oreillers, vous ne pouvez pas rester calme tant que votre famille de l'autre côté est en train de souffrir. Vous devez faire quelque chose. Vous devez se réunir en nous dans la même vision, la même direction pour relever certains défis de notre ville. Yaba! Tokosenga kaka, balidere ba province mingi mingi, bo amboate papa ya belle jeunesse kabango. Oyo aza leader ya tongo alingi koluka comme ma développement la Kasai mingi mingi na Kananga moka na epo ekende liboso et surtout que projet de développement ya 145 territoires et seki mibali ya makasi lokola belle jeunesse kabango awa bo pese maboko bo pese bolingo nyonso po permettre que azwa courage ya kosala oyo esengeli po lobi Kananga ekoma mboka ya kitoko yango. Tobetele mbonda peto fuli mopepe ya bakoko epousa liboso de manière que projet oyo eumela biso mbonda ekolo tobetele mbonda eyokani makasi tout mon de circonstance ou du coordinateur national. Bonne réussite ya activité na bino mariage politique anniversaire topé conférence topé activité mususu ya ndenge na ndenge benga adresse ezaka kamoko mbonda ekolo agence toko yamba yo kitoko. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. Kosala kikulu na tope koyiba eza na wata na tina moko te yekola article 15 pour kozala responsable lo. Mwana ya Congo yeba ke likambo ya kala ngangu kala tekniki oyo otikala la système ba macheti la système ba sopeka kosenga ekoma kosala soni yeba ke basekaka yo oyeba kate botala mwana mobali o boza komona tokende ko découvrir ye asala kabiloko o bomoni batena se oyo mingi bato ba moto bato ba mituka ne basombaka la cadre kaka ya koluka ke esthétique eleka na ba velo na bango to pene ba mituka na bango biso bonda ekolo tellement que tolingaka mingi développement pas avec ma caméraman de ghetto kitaki pour la kotala idéologie oboka ndenge nini abetsaki mbonda ngajino deko o baebi na Pascal baebi musalo yo na bandango lelo te banda 2000 tilo 2023 na une expérience à makasi mbe musalo na sala ngo eza ba art na kotsa na ba maison
wa yebi ayebi ngandi mna kangi Pascal na zo benga ba jeune baya musala yango ezalia soko yebi musala no okufa nzala te ngai na nga mutema ofungwa manazaka bien na batu soko yena ko yambo na wala so musala pere sungayo Yabo esali kitoko komona article 15 ndenge mwana mobali alesaka libota na ye famille na ye pe abengi mingi o boyebi ke bokomona esprit ba mashati botika boye pembe na ye akolakisa bino nde basalaka ngo de manière Kinshasa pesa munene oluka pe kwa na yo obanda koteka po obikisa libota na po yeba ke kuluna 40 ans ya 50 ans azalaka te lobi okosika kaka ovie nazolia te sauver nga mengonga yango yekola musala il n'y a pas de somme métier il n'y a que des sautés gens yango Tobetika Mbunda. Rubrique Nabino Bolingaka mingi tolanda pona nini boye avec Wilfried Samba. Nazo yebate bato nyoso toko voter bako sale loko moko te. Bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yangwana nde kitoko. Ngai pe komo na ngai mama mo Christo na Pascal mais l'église comme belé na ba venir pour ne pas passer l'équipe ba explore ba comment peut belé pour na kaka balia pour na ba vivre donc ba osala la président na bosoloté l'église yango comme belé ba bala momo na di église ozo comprendre ce que nous kuto kokota. Merci beaucoup ngai komona ngai Oscar Kamana lelo soki na balabala ekomi 4 églises 5 églises eloko ya liboso ezaya kolobinke soki ozaki na petit na yo bandaki kobetela ombunda na petit bandaki kobetela ombunda muna ozo gérer bien te ça veut dire mais vous ça veut dire s'éloigner ko s'éloigner tellement sika siki nani goût ya bunzambe ese ko tikati na sikwa ko kende nanu ba former yete ba sendo ko moko songo te mala moko asale groupe de prière mala moko andi ko mibenga lokola pasteur c'est-à-dire eza bazo luka balar na bango moyen ya ko vivre moya ko lesa mabota na bango parce que ceux qui bazali ke ba servir nzambe na veni moko ba ko sanga na bango nyonso place moko ba sa l'église moko po ba servir nzambe comme les intérêts ya mabota na bango na ba famille na bango yango zomona ba biloko wana biso moko to ki ko sanga na église moko na quartier biso nyonso to prier sika moko mais omona kete omona ba olandela bambongo na bango po basunga ba libota na bango ba famille na bango basi na bango na bana monike ba kaboli be église bongo caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri Jesse Jemba abeteli biso lisolo nini tolanda lisolo oyo ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya Régie des Eaux toyebi te ekoma kopesa babota mingi pasi okokendela bakomini mususu lokola bakinkole bamonga fula topela bakampus mai kutu ezalaka te ekoma konyokola la population kutu population po bazwa mai ekoma kosenga ba exercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela de bonom batu bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka lisola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu naza Kadafi te bayaya affaire mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki poa ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakende koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa et pas les grands maîtres pour les vieux tirinde apesaka maele parce que aza moko na sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri pona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave les vieux tiri pe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye toto kopona likambo oyo te petit pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botela no likambo oyo esali pasi komona kaka mpona likambo ya Régie des Eaux bandeko kozanga mai bakoma kokatisa bibale mpona koluka mai yango tokosenga la Régie des Eaux musala mpe ekoma kitoko tala mpe likambo bandeko oyo bazanga bamai bandeko bisusu kutu bazala barobine me barobine ekoma nango kaka ba échantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo tolaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi Sonia babokisa mpe bisala binoko tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo nazalaki na esengo ya kopresente
édition ya mokolo ya lelo bo continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel yango ndeza seul moyen po bokoki ko soutenir biso bo benga biso pe na ba numéro oyo eza affiché liboso ya ba poste téléviseur na bino pour que to lekisa ba page rose na bino ba événement ya ndenge na ndenge to koyamba bino na esengo nyonso na sima ya caméra zaki Wilfried Samba pe Benjamin Kilunga na réalisation kuna toza na Ingrid Mateta pe mutasimbi édition ya mokolo ya lelo eza Pangi Rachidi kasi na bosanité le DG valable Alain Dewanga na bino to kuta na mbala ya sima soki Yesu akosunga.